Bonjour, bonsoir, Balandinion, soya Flemon HD. Na pesi bino mbote bisika bozali. Oizali oya bino molobeli na bino humble serviteur na bino le pape papouche, le pape de la presse. Tika ite kimia na Nzambe e bana kozala likolo na bino. Pe na pesi lisusu mbote na ngai na mo boss madame Dembo Wembo. Et encore na pesi mbote na nga na mo sponsor Alino de Nazareth. Oizali émission na bino oyo bino nyonso boyeba kana kozela yango émission na bino histoire cachée. Na histoire cachée to lobieti to kobeta lisolo nyonso. Ndenka kaite na bandela kaite koloba lisusu ete na histoire cachée toza pona batu nyonso. Toza pona ba politiciens, toza pona ba musiciens et toza pe encore pona ba joueurs na pona ba ekolo o ezali na kati ya République démocratique du Congo. Histoire cachée kaka ndenge na yebaka na koloba ete bango fier ngalo lendo, bango fier ngalo fundu. Histoire cachée to benga ngona kombo ya IGF ya ba émission nyonso ya internet. Ko kanga ba émission nyonso oyo bayeba kana kopesa bino makambo oyo ezo lekate pe makambo oyo bango moko ba fondaka eti na badesu na koloba eti na émission oyo tebaki na kozala na première édition tebaki na koyamba ndeko na biso oyo azalaki mupende bomonaki ndenge abetaki masolo bomonaki ndenge nini to solo la ki na ye naza sûr eti bo sepelaki na émission yango lisusu na mokona lelo to memeli bino deuxième partie nango ndenge toyokana ki ete lokola ya liboso tolobaki pe ya mibale lisusu toye nango toyeba na kobeta lisusu masolo na moto na biso oyo asengaki ete toyeba na kokutana na moko ya kati ya ba ekolo na bango yango na bandele lisusu ete boyeba na kosabone massivement na Flemon HD yo nano oyo sabonaki te okenda kaka kotala na telefone ya muninga yo pe yeba na kosabone oza lokola muninga otuna ba question na yo pe otindela biso esika yo olingi tokoma pona ko yeba ba vérité oyo yo olingi. Bonjour papa la biso. Hambale hana papa bonjour. Boni papa. Te papa. Est-ce tout le monde bonga. Bino ndeni. Biso toza bien. Yo poza malamu. Biso toza bien. Biso toza bien. Ba pende nyonso je crois baza bien na minute ndenge tozoloba. Comme ngamo ko naza bien donc ba pende nyonso pe ali mwa bonga. Lokola yo moko oza bien, c'est que ba pende nyonso pe baza bien. OK. Merci papa. O ezali émission na biso oyo tolobelaka. Comme nango to titilaki yango histoire cachée. Toyebaki na kozala na yo na première édition ndenge to sololaki na yo. Vraiment. Mona ndenge to sololaki batu belé ba sepelaki nango pe lokola batu toyebaki na kolaka bango ite deuxième nango ezali. Yango lelo toyeko bandele susu deuxième ya lisolo na biso oyo na kati ya émission na biso. To sololaki makambo oyo itali makambo ya ba ekolo. Batu mingi balandaki yango basepelaki nango yango na sengi na yo omeka lisusu mwa ko bandela mwa lisolo wana potokota na makambo mususu lisolo na biso eza boye ndeti soki ba ye o bazotala yo na kati ya Flemon HD lokola soki toza na tongo po pesa bango mbote bapesaka yango ndenge nini. Merci na kipende puisque mbote eza na bambala mibale misato na kipende ndenge toza na tongo boye tokopesa batu moyo wenu moyo wenu muto pesi akozongisa nini hambale hana ubie moyo wetu ni aye wana na oya liboso polobi eza na bilo misato bongo na oya mibale okopesa ndenge nini anemo ndenge eza wana na kipende eza neti français te to banda konjige ba verbe na batandenge esengeli yango ndenge eza wana mboto oyo ozopesa eza yango moko epesa na batani nyonso mais eza na balangi mosusu siko bakoka ko différence yango na tongo midi pe poko mais na kipende eza kaka mbote yango moko okopesa pe na 6h okopesa pe na 12h okopesa yango pe na poko obe na butu siko soki ndeti ozobenga ndeti mwana mobali na kipende babenga ngo ndenge nini mwana mobali na kipende babenga ye mwana yala wana ndi mwana mobali neti yo boyo oza mwana yala bongo soko to benga mwana mwasi. OK mwana mwasi to benga ye muna muketu donc jeune fille quoi. Merci na mama Dembo Wembo na musalo pesa biso talaka na makambo boye na ba chaîne mususu ezate na ngolu oyo nzamba atia na kati na yo ndio ozosala ite tuyeba na kokita na kati ya mabele tuyeba na kopesa ba congolais pe tuyeba na kopesa na ba téléspectateurs na biso nyonso oyo ya Flemon HD makambo boye bazu yango wapi Flemon HD ezali nde IGF ya internet ezali nde IGF ya ba chaîne tout ya internet papa na biso tobetaki masolo oyo tobeki na
koloba pona makambo bitumba ozo mudama na mboka na biso ya est tozongi mwa mukendenge na tunaki yo question ki bitumba ozo bundama na koto ya bateke bayaka na bateke ndenge babundaki ndenge bitumba yango esilaki ndenge na posaki yo question ki yo lobi ete bino bapende bozalaka na kisi mingi posaki yo question ki ndenge ni bino bozokoka kosisa bitumba oyo eza na STT to bandeli susu mwa lisolo wana po bato bayeba ki bato pe bazo compter na bino na minute oyo peuple congolais eza na sima ekolo na bino baza na posa ete bino pe bapende bokota likambo oyo bosala ete bitumba oyo eza na este esila siko po bitumba na esila stratégie nini oyo bino bokoki kosala obe stratégie nini oyo bino bokoki kopesa mokonzi ya mboka po ete bokende bosisa bitumba na mboka ya este. Oui, je crois papa, la fois passée posé une question on a nalobaki ke ngai te yote biso toza ba oyo tozo kambekolo te mutozo kambekolo eza ye moko numéro 1 Fati Beton sikazali peut-être à cause d'opportunité pe otala ma émission yopo atala kayango tolobi ke mayele ya peuple na mayele na ye mokonzi ego sala ke to bunda pona ekolo alors biso bapende toza facile toyebi pe nini toko sala po bitumbe sila ndenge na lobaki na émission utai koleka kita ye président de la république ayebi ba numéro 1 ya bapende ko benga bango ko meka ko solola na bango bako pesa pe idée toza pe na puissance wana oya ko bunda sirguer wana po ndenge bango bazo bunda wana to mona kaka teke bazo bunda na moyi boy biso pe toko appliquer yango na sens na biso pe lisusu ya bukoko na biso antake bapende to lakisi pe kutimi na biso to sali oyo sengeli na ndenge ya butu mais tokozala kubunda bitumba na butu te na moyi boy biso moko toyebi tozana to babikila kila na biso tokozwa to sali basopo na biso to mama to babilo na biso bikila kila to sangisi to sali yango pe babikila kila nini bino pe bokosala sacrifice biso tokosala ya makila te biso to bomaka batu te mais tozana kutimi na biso toyebi tokozwa eloko tozwi likaso tozwi nzeto tozwi mwa eloko to sangisi po bango bazoya bazomona biso te me biso tozomona bango kosuto to bande kokanga bango na maboka po tozokanga bango penza na maboko obe babeti minduki epa na biso egolela te me biso ya biso soyo tobeti ezolela me biso toyebi ke bino bobanda kaka boy boloba te boloba ete o makile kotanga te bokolekisa mutu te mais tant bokoma siglechan bokomi na ba procédure mususu o photo sala boy makila etanga non makila egotanga egozala ya par na biso te makila egotanga egozala ya ba par ya ba ennemi o bazwa kobundisa biso toza toko kanga bango toko boma bango ba mususu pe toko kanga bango toko mema bango na ngamba na biso to tie bango na boloko mais na par na biso nde makila egotanga te siko yebisa na ba pende o bazana na kati ya gouvernement ba pende o bazana oyo baza ba politicien ndeti ba muzitu ba muzitu pata mpendeti ba masangu ba na bato oyebi wana lobala bango na kipende solana bango bosiko bayoka yo son excellence Adolphe Muzitu gidi gugu umuva biso moko na kipende to lobaka ke gitumba gitula gituludisa tuzule tu sale recours gwembo boya tokutana président de azala na motema bien abenga bino tozala yini na bino Adolphe Muzitu tokutana tomeka ko aider yende azala na motema bien président numéro 1 bino boyebi guerre biso bapende guerre lekelaka biso te to bunda guerre ya mulele to bunda guerre ya mai to bundi guerre ka mona sapo victoire ezala na biso bapende kaka donc soki ameki ko associer biso ekozala bien okomona toko trouver pe solution bapende tout o baza ba politicien boyoki ndeko na bino ndenga lobi bino bato bozwaka grâce ya kokutana na président na biso bozwaka mwa temps wana ya komona na ye na notre président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo Fati Beton boyoki ndenga lobi bo transmettre ye maloba oyo bo transmettre ye message oyo azape mutu akoyoka bino ndeka ye moko lobaka ete le peuple d'abord naza sérété na mutema oyo notre président biso zalaka nango soki bo posa pembeli na ye akoki kopesa bino chance wana po ete bitumba ya est esila po bato bazo kufa wana bazape bandeko na biso bazape ba congolais lokola ngana yo baza ba rwandais te baza ba étranger te baza ba brazzaville te baza ba congolais makila oyo za nango yango bango pe baza nango to sala ndenge ndeko na biso alobi bombe kana ko poussa na et pas président na biso akosala yango et na pesi mbote na ngai susu encore na muto azotala ngai boss César suwa et na pesi susu mbote na ngai na boss Seigneur Shekaiba mobali moko ya mbiji mutema ya mama Elda mama merci na ndoyo pesinga papa na biso toyika to betaki lisolo oyo lobaki ete ya bino na bino bobala na kamwana noko aba soki mwana yo ndo za bokoko bala mwana noko na yo oyo lisolo ngo toyebi ete na bayandi babenga kango kitudi
olobi ete bino pe bozalaka nango mais kana nous expliquer bato lisolo yango ndenge nini bino bosalaka yana leki bakoki kobala na ou bien ekozala mwana tata mosi ou bien ekozala mwana ya noko ou bien ekozala ndenge nini non yana leki bakoki kobala na te ngai nde nakobala mwana noko donc noko ngai nabotami na mwasi noko aza mobali noko na ngai sikoyo ya mobali aboti mwana tango aboti mwana nga nakobala mwana na nga na français babengi cuisine ou bien cousin cousin akobala pe cousine na donc ngai nakobala mwana noko enoke leki na leki babala na no mais yo pe soko bali mwana noko no ils inceste ça babeti eza inceste eza coutume mais coutume ngo yango mama cha bana bete coutume na Afrique eza kindoki coutume eza kindoki te awa tozolobela makambo ekolo par exemple soki coutume eza kindoki bazobundisa biso na mboka oyo ya Congo awa na Kinshasa wapi toza na baeglise ebele mpona nini bapasteur bazosala association te bamekana kobundisa barwandais mais tolobi ke biso bapende toza pe na mwa puissance na biso bapesa biso oyo ekosunga biso pe tobundi guerre pe toresir soki toresir toprotege baame ya bato wana tosali masumu te osali masumu te kasi ndenge oyo olobi ke oyo bapasteur bakili kobundisa oyebi ke bien nzambe azalaka mpona biso nyonso so est-ce que nzambe olingaki ayoka kaka biso kaka ayoka bango te papa banzete nyonso tozomona na biloko nyonso nzambe moto asalaki yango soki tozwi nzete oyo likasa boye balobi ke likasa oyo eza kombo tel par exemple lemba nazwi yango naye nango nalobi maloba oyo ya ngai ke nzambe yo moto azalaki lemba oyo lembisa bato wana mpona kanga bango bato wana babukani nzoto baza na makasi ya kotambola oyo okuta bango boye neti nzala ebuki nakangi ye wana nasali masumu te ozolinga oyo échappe ngai échappe nga te naza na lisolo oyo lobi ete yo obala ndeko mwana ya noko na yo eza inceste eza ekoki kosalema te soko bali mwana soko botami akobenga yo nani naningi naloba soki toke kaka na bible comme eza masumu eza pe bisika mosusu balobi ke biloko bana Israël kala bali yango bopesa yango na bajifu te ezali donc elingi koloba nini naningi koloba boye eza masumu te famille oko neti biso vela na mema eza nzambe tango asali mokili azalaki bato na ndenge na bango alobi par exemple boye ke na bandeko baluba soki mobali abali mwasi soki baboti bana bakendeke pa nani papa mais na biso siko bato bandundu so bali mwasi ekeli bale kufi bana bakenda na mama na bino na bandundu nyonso général toza na matriaka toza na patriaka te wana eza masumu eza ide oyo nzambe apesaki bato na bato ndenge bakovivre selo ekolo na bango eza masumu te ngai te moto nasali yango yo te mais banda bakoko na biso nde bato mpona shwa wana so ngana tuni mwana ntango akobotama abenga yo nani akobenga nga papa no abenga papa na ndenge nini yo ozali seko abenga papa oncle te akobenga papa ongle akobenga nga mpenza papa oyo papa naza papa na yo biologique merci na baladi nyonso ya Flemon HD botalaka bakama boye bazwi wapi ndenge na misala koloba ete bango fienga lolendo bango fienga lofundu IGF il y a ma chaîne tout internet yango c'est moi humble serviteur le pape de la presse ngayo nazar le pape Papouche papa na biso tous on sous moi mukie na lisolo to betaki pour na ndenge chef coutumier abima ndenge olobaki wana na question mususu est-ce que la kati ya mboka na bino ou bien la province ya Kwilu wangu bako ne bandundu est-ce que chef coutumier pe mwasi azala ou bien akoki pe kozala je pense que oye kozonga kaka na meme makambo na moni papa oza mayele mingi olingi oyeba coutume na biso bien mais eza pasi na biso na yebate ezala mutu nde asengaki to yamba yo yango ana posa o éclaircir nazo yebisa ya comprendre pe na biso na coutume na biso bapende mwasi pe akomaka chef et c'est sûr que kibokonzi nanu eza ya basi eza mibali te oui na ndenge eza boye puisque kolobo konzi eza mwasi yo za mobali nga naza mobali nga soyo nazobota ngai mobali nazobota eza mpona honneur ya mwasi na nga malgré baza bana na nga baza famille donc ya mwasi na nga nde nazotonga mais so bobotami na libota obotami na ndeko na ya mwasi nga nakokufa nakotika bana na nga ndenge nayebisaki yo lisusu nayebi te soki oza rapele ke kibokonzi oyo ya biso bapende bana bazwaka yango te mais bana kasi te bazwaka yango nakangaki yango sikoyo soki mama par exemple aboti mibali toboti ngai mobali na boti bana
bana wana bakokota ki bokonzi na biso te. Et puis soki biso mibali nyonso tokufi, cela veut dire ki bokonzi na biso pe esali nini esili nango. Donc ezala mutu akoremplacer yango te. Mais soki aboti ne fiske mwana mwasi moko, mwana mwasi wana pe ata boti kaka mwana moko eke biso tokufi, mwana wana ya mwana mwasi wana mama nanga botaki yende mutu akoremplacer ki bokonzi. Donc elingi koloba ki bokonzi na biso bapende eza ya kote bana basi. Bango nde bazobota bana oyo bakobanda ko remplacer de génération à génération na famille chefale na biso. Donc moi famille chefale batu basila ezate. Siko soki neti zaki moi c'est na dirigeant ngo. Ki moi c'est ngo abali mobala ya bali. Siko moi c'est ngo aboti mais moi nazana mukie. Moi c'est ngo kufi. Est-ce ba ko mobali na yeba remplacer yeba zila mwana kola obi bosande. Négatif. Tozala na ba mère de pouvoir. Chaque bokonzi ya coutume pour mokonzi azala tozalaka na ba oto benga mère de pouvoir. Donc mère de pouvoir ye wana ya kata mokonzi neti ngana za mokonzi na kufi mère de pouvoir wana bazwaka biloko ke bokonzi wana ba pesi ya simbi. So ti ba komona na famille wana ke mutu tel aza wana poto pesa ke bokonzi ya ate sali 100 ans. Nde ba koya kende pas mère de pouvoir wana bazwi biloko wana baye na kamwana wana bébé oyo zolo par exemple mama ya kufi tango akoli na maturité bazwi biloko wana nde baye ba pesi mwana wana a continuer ke bokonzi. Donc ezate ke soki mwana akufi mama akufi mwana wana za bébé ki bokonzi pe siri valérité ba bomba kango na mutu moko boy mutu wana nde to benga mère de pouvoir ye mutu nde siko ayaka kopesa pouvoir wana na ba eyandura ya ki bokonzi. Merci papa na biso. Question mususu ezali oyo batu basengaki totu na yo yango. Pourquoi bazomona été na province mususu ils ont que ba province wana ils ont développé. Ndeti soki na province ya Kindu oyo ndiko na biso premier ministre na biso azalaki Matata Ponyo. Lelo tala ndenge abongisi province ya Kindu. Pourquoi pas bino pe na Bandundu? Tu bien te na Bandundu balobaka été Bandundu ba bimisaka ndi batu ya mayele. So tali bien na kati ya République démocratique du Congo ba politiciens au baza mayele au pe basala ka mingi iza bato baza ya Bandundu. Pourquoi pas Bandundu ekoki ko bonga? Pourquoi pas Bandundu na kati ya kikwiti courant ezate ndila Bandundu eza mabe mais ba politiciens au baza na kati ya province Bandundu bazali. Pourquoi pas le que Bandundu pe ebonga courant ko na kati ya kikwiti? Bon, merci pour la question. Question wana eza question moko molai na ko répondre yango. Biso Bandundu tokoloba boye. Tango tozalaki na tanga Kabila, je pense que pour longwa kikwiti okoma Kinshasa na batawa na eleki ya Mobutu. Ezala kozomona batu bazobeta ba 1 mois, ba 2 mois, ba 3 mois po bakoma na kikwiti. Mais tango na manda Kabila ameka kotala makambo Bandundu. Abongisaki circulation ezali quand même. Okolongwa lelo awa na tongo na poko za na kikwiti. Mais na république et puis ye moko Kabila abanda kozwa courage ya kolongwa awa Kinshasa ti kikwiti na jipi na ye. Mais na mandat oyo tozana ngo pour le moment lelo boy. Banda président de la République à Kota akenda na Bandundu te. To yebite que so na biso oza na place Fati Beton. Donc na ko profiter na occasion na yo na ko regretter na ko senga men condoléances na président. Bandundu eza province na kati ya Congo. Problème nini eza barrière nini eza na nzele ko empêcher ya koma. Akoma penanu kuna ata la peuple. Asolola na peuple. Azongisa ambiance na peuple. Ayeba ndenge nini peuple tozo vivre. Donc biso pezo lekela biso. Manda yango ezo sila to mona kayete. To lobby to koleka na be mission boui. Bon, comme pour côté pas président, il faut ça na audience. Mais non, tu dernièrement tu cause na nini na mbujima ya na mbujima ya tu ko sarolé na mandaka na yebite aleka ki na nzela nini bango bato avion. Biso to mona yete na kikwiti. To yoka pesa ngote. Et puis na kikwiti peuple ba yebi était peut-être na télévision. Amekana ko bwaka pe kudai ko. C'est que bino nde bo solliciter qui était pour deni akoko tika Bandundu awa asoteka direct na mandaka na nzela ba. Benga ka président te ke yaka président za na droit ko kende na tous les provinces yé moko en personne a commune ba chef lié a Kuti a Moni a Soloni na peuple. Oko benga président tenet ngai boyo invité ngana ya directement na émission na yo. Président za bongo te yé moko ifaza na conscience wa. Ya ko ma seleli. Ingénieur Gelor et Tuleng
muto apesa hein idée ko tonga rotana hein soko na posa ba tongelo ndako moko ya bien ou ba toitira bien benga ngai na ko pesa numéro ingénieur Regelor et Toulengi ingénieur Christian hein ingénieur Christian Toulengi yimta simbi eska mobimba hein pese ba mbote sikazali hein papa na biso tozongi sous ce mois lisolo na biso na kati ya bandu basolo mingi beta makanda ndenge zo bakaya makambo ya kisi na okaki mutu moko oya senga ki susu ki to ya mbaikolo na ba mo kala kanja bandu tonto solo na ye ayemsinga ke bino na bandu kisi za susu te kisi na bino esila boza susu tabi abi surtout bino nde ba pende boza susu na kisi te atangi nga bikolo ona micho oke eza na bandu zo dominer bino est-ce que eza solo makambo ya lobaki wana eza lokuta makasi po ba histoire ezali tango tozolo ba émission yo il faut oye pe oleki na émission soit au côté na kati ya chaîne yo ndio découvrir ba vérité nini ezolo bama ya chaque moto tozana histoire na tangi la kayo ya mulele Pierre guerre wana soki banani babundango muto ngo wana ye moko ayebi eza toujours na bandundu mingi bapende to na histoire ya mai guerre wana batu babundango ye muto wana yebi eza kaka toujours bapende ndenge ngana yebi vérité tokena bitumba ya Angola kilwanji oye salaki bapende mususu balongwa na Angola baya ba mususu komona na Kongo awo guerre wana ezalaka terrible na bakakadi ekolo mo babengi bakakadi ezaka victoire bapende toyena guerre ya kamwana sapo uti ko sala makala mingi te yo kana ki Kongo mobimba victoire ezalaka na bapende po bandeko baluba basalaki ba magie na ndenge nyonso babomaki ba politicien bapende basalaki nyonso mais bapende tango bazongaki sima to sali bizau binzambi na biso to sali yango suite bango moko baluba bazwaki soki to sali bilan ya mingi ya bapende bakufaki na mingi ya baluba komona ke banani bakufaki mingi eza ki c'est wana mikosi festival bakolo festival na République démocratique du Congo mobimba eza pona biso bapende chaise eza na goût. Merci le petit bote langa na mon papa papa Kayiba Crispin petit bote sikazali papa na biso pourquoi na yoka ke bino na baluba bobenga na banoko relation ni eza entre bino na baluba biso na baluba toza na relation moko te sauf to vivre na bango province moko to vivre na bango province moko toza na bango ni retrait moko te ya ki famille ou bien ki noko te bango baza indépendant biso toza indépendant mais to vivre na bango na province ya Kasai occidental so bo vivre na bango na province ya Kasai na ndenge ni po bino boza bapende bango baza baluba bino na mona ke boza na bandundu so na province moko wana bokuta ndenge biso toza na bango kaka na bandundu te biso toza na bango na Kasai soko ke na Chikapa okokuta toza dibumba mobimba puisque Chikapa eza réparti eza na Chikapa centre na Kele na dibumba soko tali centre nyonso na Chikapa eza la majorité bapende soko ye dibumba eza bapende mais soko ke côté Akele eza nde bango baluba to vivre na bango to vandi na bango place moko mais toza famille te bozana bino tala balie moko te tozana balie moko te yango esalaki bango ke baboma bapende po ba récupérer Kasai non Chikapa nyonso etikala ya bango mais ezalaki pe pasi bakokaki te bon papa na biso papa tokomi sikoyo na tango oyo batu tout bazozela tolakaki bango ite démonstration ekozala po bomona ki bapende basila te ki bapende baza kaka bapende oyo boyebaki ke bapesi Mobutu loboko etikali wala nga moko mpe bon nayebi te se wana ezalaki na momona mokie makasi na vivre kango te naza na posa mpe lelo namona yango na vivre yango mpo nademaki te bapende vraimen kisi esila te nga na ndemi na ngai na mitie na ngai nzoto na nga asala oyo nyonso amoni kosala na kosuka kaka te ndenge nayebisaki bino ke na kokata mutu nakati mutu na ngai nakiti yango quelque part mais naza na bamakambo ebele à part kokata mutu nakobimisa bato mpe michopo nyonso ya libumu nakiti yango quelque part nakozwa nzete ya mbila ko moni nzete ya mbila mobimba nakomela yango mpenza na ngai nameli yango na monoko nanga mpo nyonso ezi nde na libumu mais na koyebisa bandeko nyonso bazotala biso bokota dimanche na chaîne oyo kaka na ba 9h na ba 9h bokota na chaîne oyo bokota ebele po koyoka eza komona te bomona bino moko dimanche na ba 9h nini obstacle nini na kosala
tokozala bapende na 9h bokota na chaîne oyo bo s'abonner mingi boko comprendre na mutu nanga kuto oyo eza je simple na ko sala ngo lelo mena ko sala be spectacle moko boye ko zwa ba moi 20 minutes 30 minutes oyo nani bomona te bokota na même chaîne boko découvrir. Ouais, merci na patron nanga Mama Dembo Wimbo bino tout bozalaki wana te bolanda ki ete ndenge papa na biso apeseli pona bapende botala kaka lelo to yaki pona démonstration mais abangi po lelo ngamo pena yaki mabe non na bangi te po o na ninga na sala bato belengi balinga bakota mais toza misala pe on ko kate po ngamo pena yaki na bimiselo o ngana za ezate s'il vous plaît ezate na ninga na kokate yo moko linga yo banga po linga na ndimite ko linga ovanda pembene nanga oui po o na ninga na sala olingi okoka pe te ko supporter te yo de présence na ngande na fandi ya onde esali ki okoka ndete ya o mo te ke yo moko lobini olobini ke dimanche bokozala na bapende c'est que dimanche bokozala ebele ngana ozaka ngamoko non ngana bengi bapende kaka na bengi bapende poko bakolo histoire bayebi ba ope ba mona nanu te bapende bokota na même chaîne boko découvrir mais bekolo nyons bokota bondima na ye président kota akomona ke toza nécessaire bapende nini tokosunga ye. Merci na bala nyonso ya Flemon HD kaka ndenge to misana koloba ete bango fier ngalo lendo bango fier ngalo fundo Flemon HD ezandi IGF ya ba chaîne tout internet bosala lokola muninga nazo bandela susu bosala lokola muninga abengaki asengi ete to kita sur le terrain tozo moko ya bekolo na bango ya omoni ke lelo ba éclaircir ye vérité ya bapende ndenge na première édition bozwaki ndenge absolument ke bapende ba uta na ngola lelo to ye abeteli biso histoire mususu bosala lokola muninga benga tina ba situation na yo nkomate toko kita ozala muyanzi muluba muswahili muyaka mupende lokola ye musonge mu Congo mumbala oza nani muungani benga bakwese bachoko bino nyonso bachoko bino tu bayungani benga toko kita sur le terrain toko sala lokola muninga et na pesi mbote na ngai ya suka na mon sponsor Alino de Nazareth pona lelo to suki se awati kaite kimia ya nkolo nzambe na biso be ezala likolo na bino ezanga yo humble serviteur na bino le pape de la presse le pape Papouche autrement dit nzambe na bango IGF ya ba chaîne nyonso Flemon HD bye bye à la prochaine merci.